La chaîne des actualités, la chaîne de qualité. La collecte la chaîne de scientifique, la collecte la chaîne de scientifique, la chaîne la plus suivie. My main job is to advise, because based on what we do in terms of insurances and finance, advice is mostly needed because we believe a financial product cannot be bought online. It should be able to be advised so that we can be able to make the right decision at the right time. We will be able to help you for free because advising you is not going to cost you anything. So therefore, take advantage of this service. Bonjour, bonsoir, na écouté libino, na pesi bino mbote na kombo na Yesu, tikete nzamba lola, asala bino susu bola mona mokola lelo, o lelo, ozali na kata mabi ya Star TV. Merci beaucoup na bande konanga, merci beaucoup na mongo na bino, merci beaucoup na tana bino, bo pasara toujours, pembeni ya la Star, botika rangate, yona ba tikete, bola mo ensemble, ezali kolo na biso. Oyebi kazali mutasika na kati émission na biso, ya bakwa Angola bande kunanga na ndeko na bino na mabi ya Star TV na kata mabi ya Star TV bande kunanga tolobelaka nyonso tosalaka basuki tosalaka ba analyse tosexaka pe pamba te amona koma pe mo comédien numéro boy donc tosala na kata mabi ya Star TV yobe bande kunanga oyebi kazali mutasika na kata mabi ya Star TV kobosa na te o s'abonner na kati ya chaîne na biso okozala jamais déçu balobi na kati ya mabi ya Star TV bande kunanga tozali na assurance maladie oyebi ke azali na assurance bande kunanga contactez toujours mabi ya Star TV na kozanga te ya kopase bino numéro ya ndeko na biso Yannick assurance pamba te la moto ko bande kunanga soza na assurance à vite assurance ya ndaku te ezozala mingi pasi mingi pamba te solo nzamba bengi biso bana biso mingi bazozala mingi na mitu pasi poto sisa bana biso mitu pasi bande ko nangai soza intéressé benga toujours mabi ya Star TV na kozanga ta repasser bino numéro ya ndeko Yannick. Merci beaucoup babi na Christopher Songo o balobi ya zanzeta makasi na kata mabi ya Star TV ticket nzamba lola salo bola muna soutien makasi zo porter na kata mabi ya Star TV babi mobalo azanga kelo te na poche na ye babi mobala bio babi Christopher Songo na za site opesa mbote na nga balobi na tiri wa yamba na kati en France na pese mbote mingi na za site opesa mbote na nga babi na dadi lenda sans oublier babi Justin na kata France ya yonde yangwana bande konanga ne tolobaka ke na kata mabi ya Star TV bande konanga to akoloba makambo sur ka kata comité na biso yango mo na yeli boso ba télévision na bino bande konanga ya ko loba mo eloko comme habitude na kata mabi ya Star TV voilà bande konanga ne na lobika na kata mabi ya Star TV to akoloba makambo so leka na comité na biso yango to yoko sala analyse o ezali koleka na mboka na biso Congo bande kolangai na kosenga bande konosto balingaka la Star ba moureuse nanga bote ninga rigerte eza que rien qu'analyse total la moi muke tozali na moi capacité opé to ko sa ba analyse pourquoi pas to sa pe ba analyse na kata mabi ya Star TV pamba te bande konangai eta ke molobela mboka il faut to lekanaka to lobaka makambo so ka comité na biso ateke toza musika na mboka na biso bande konangai eloko moko te e ko empêcher biso te ke tola na makambo ya mboka na biso non lelo bande konangai tozola na mboka na biso ya Congo na mboka ya Congo eloko moko ezali na événement makasi ozoleka na mboka na biso ezali ya likambo ya Kabundi na connaissance bien bon comprendre pas na accent Jean-Marc Kabundi bande konangai mikolo bande konangai akomi vedette mboka na biso Congo donc ye mutu a couvrir makamu nyonso te na mboka Congo yango na kata mabi ya Star TV bande konangai to ko sala analyse na makamu zo leka likolo ya ndeko na biso Kabundi na bande konangai biso sotu to landaki ke ndeko na biso Kabundi a lobai ke alongwe a démissionné ba o ba ebite ke ba o ba ebi Kabundi bande konanga ki vice président ya parlement la biso ya mboka Congo mais lelo bande konangai to solanda ke a démissionné à Longwe
ezali likambo kama bandeko na ngai na mboka Congo crise ezali me mutu alingi atika na ye musala lango likambo bandeko na ngai biso surtout bandeko na ngai ba congolais pe bozali il faut le bela biso mingi na crise ya Congo ba bazo na musala me mutu moko baza na cadre moko ya makasi na mboka Congo alamuki na tobi non aza ko démissionner ezama likambo oyo elamusi la star pona ya liboso ba téléphone na bino bandeko na ngai tolo ba moi eloko comme habitude bandeko na ngai banglais balobaka boye na tanga likambo nyonso tu banglais balobaka what why who trois mots wana esalami mpona nini nini esalami epai ya nani lelo tozomona bandeko na ngai likambo ya kabundi nini ememi ndeko na biso kabundi akoma na niveau adémissionné tomona ba image nyonso to etamboli na ba réseaux sociaux ngana tozwaki bato batina ba image mpe naza na kati ya telefone nanga ndenge ba police baza kobeta soda alati teni bandeko ngaza mona soda na koli na ka eloko na monde on atanga kala bandeko na nga vato bana lisolo ezalaka te na tanga mobutu un policier beta soda aboto la soda munduki bandeko ezalaka te nga na koli na ka nayebi ke soki policier aza na droit koboto la soda munduki soki amoni paze ke alangwe amoni na milieu moko boye ya mabe policier aza na droit aza na mandat ya koboto la policier et pendant soda munduki kaka boye policier aza na droit te ya koboto la soda alati sokoto aboto la ye munduki pa la sécurité ya mboka non mais oyo esebi ndeko soki abuni bandeko na ngai ala vandi lokola mwana civil te na vandi lokola mwana soda analyse na ose lokola mwana soda analyse so bandeko na ngai tobandi na point ya liboso boyebi bata mibeko balobaka boye mutu moko te azali likolo ya mibeko nayasi na oloba eloko place wana eza numéro 1 ya mboka aza akozala jamais likolo ya mibeko tomoni na mboka oyo Angleterre oyo navandi bandeko na ngai Tony Blair aza wana soki asali mabe bakosambisa ye aza mpe na badosie na makambo na ye makambo ya Irak Sarkozy kuna na France basambisaki ye mpona kotelisa biso ke mutu keke soza na degré ya bagrade na yo mibeko ezaka likolo likambo oyo ndeko na biso kabundi bandeko na ngai so tolandeli yango bien likambo na ye bande ezali na désordre oyo akoti na sens unique oyo tobenga na anglais one way bandeko nge na osala analyse na ndenge ya ordre ya mboka na biso ordre vo na mboka na biso Congo ezali te moto ozala na vie na biso bato boye bamouresi nanga bamoure nanga mabe bakaresaka yango te soki tokarese mabe mukolo ekopete bandeko na nga ezala somo petache nango bandeko na nga ezala grave mpo na yo moko makambo akokotaka one way bandeko na ngai tomoni yango bie bande so totali bie ebanda na bana na biso awewa yango na wewa balobaka bongo aboko papa na aksa bana awewa bana moto bana moto bakoma place bamona ke trafic ezali bakokipe te eluka bakende one way kote bango bakoti moye babloke bana wewe wana eza te
eza te na polisi bandeko na ngai akoma kobanga bana wewe wana bana wewe polisi akoma banga bana wewe bana wewe bandeko na ngai bakreaka embouteillage moko ya kosakana te ordre na mboka pays na biso ezali wapi soki pase ke lelo bakonzi bakoma banga bana wewe wana ordre eza wapi na mboka ya Congo moni tongo bana we babanaka kokota babanaka makambo oya kokota sans cynique soki la police azoki autorité na ye teke bakonzi mbo bazwi autorité engaki echichi mutu nyonso atuke aza na droit kokota sans cynique te mais lelo oyo tovivre yango lelo bandeko na enge esalama te tomoni ndeko na biso kabunda akoti one way bandeko na nga tabino tosolola nano bo bana eme ba video bandeko na namo boza na ligne boza namo bozo eme ba video te famille boza wapi na bana na bino bokota tosolola muta akota ki one way bandeko na nga ataki na méchanceté ataki na kamoko urgente po aza kaka oyo azali il fallait kaka kota kaka one way est-ce que c'est le marabongo wapi ordre na mboka na biso ya Congo ordre za wapi omona ke nzela na bato baokende gauche yo lola na kaka gauche yobi te okende droite oh peuple ndenge nini tout la scope place au boboko place esandi bandaki bandeko nanga mutu bato kitsa na kata mutuka azali soda o bako kitsa soda bandeko nanga bazali ba policier bandeko nanga bazalaki ya nani mutu na bango kabunda taki na kati abana ko linga leka mais aboseli ke ezali one way akoki kosala bongo te teke ye azali ne bakaka bato baodirige mboka na minute oyo bandeko na nga soda oyo azali na teni bino bazali kobrutalize na lolenge tomoni wana soda alati sokoto bazobrutalize ye siko soki mpo azalaki soda moko azalaki na maîtrise te afungoli chaîne na ye wana combien de personnes banga bakufa wana bibebe boni engeke lia la place wana oyo tomoni biso nyonso na baimage bandeko nanga bozela moke na tiela bino image wana bozela moke na tiela bino image wana Menacé, je filme tout. Bon menacé, pas de problème. Pas de problème. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup ce que vous êtes en train de faire. Problème. Bon menacé. Ok, menacé. Menacé. bandeko nanga bomoni image wana otolakisa bino place omona place moboko apo meme ezalaki tala niveau balongolaki policier bino bomoni ya image na ndenge mibeko bandeko na ngai policier aza na droit ya kosimba sodo oyo azali na teni droit te ya kosimba sodo oyo aza na teni oyo nazoloba ngo etake nazali mwana soda oyo nayebi na mwa moke nayebi nde tozalaki na ka soki azali na infraction te bandeko na nga aza na droit ya kosimba soda te bandeko na nga nani apesaki bapolisi ordre basala makambo wana ya kobotola soda munduki soit disant que bapolisi bayaki gadre baza bata sécurité ya nani oyo ya nde soka bundi ba bodyguard oyo tolobaka
na nde ba bodyguard bandeko na nga ya ndeko na biso Kabundi na ndenge toyebeli biso garde corps musala na ye bandeko na nga ezali ya kobatela mokonzi oyo azokengela ye mpo na sécurité ya mokonzi oyo azotambola na ye mais police azali garde corps ozobolanda ngai na ngongo nyonso ekuteli bandenge bopartage l'image aza na droit te ya kokanga mutu mpo bate mosaleli eza kokanga mutu mosaleli ezali mpo na ya kozala bodyguard ya mokonzi aza na ye pembeni na minu to bandeko na ngai ntongo polisi ozokomporte bongo caractère bongo na oyo tomoni na video biso nyonso tu bandeko na to bitu na biso na bino nani apesa bango mibeko basala bongo est-ce que ezali ndeko na biso Kabundi so ezali ndeko na biso Kabundi mutu apesaki mitindo wana po ke bapolisi wana balakisa karate donc archo basalaki wana bandeko na nga pete ke ndeko na biso Kabundi mpe abize pouvoir na ye soki ye mutu atindaki bapolisi wana basala bongo moni ke abize mpe pouvoir na ye moni ke asali mpe trafic influence ato osala rien que banalise tosala banalise bandeko na nga totala defo likambo oyo ewuti wapi mpo na nini ekozaki boye kozela yango eza nini mpo bate bapolisi wana soki bakangi bao bandeko na nga bake kosamba na bapolisi bango babima zoba bayebi mibeko te zoba babima zoba mpo bate mokonzi bango tali na danger moko te pourquoi bapolisi basalaki bongo ya kobotela soda a munduki ezalaki mpe cortège te ezalaki ye moko oke soki mpe we sepa oke so ba chicken chips toyebi te ke bokoze incendie ya bongo place wana place peuple ebele bazali population ebele bazali bozosala nakobenga ngo nini bozosabize pouvoir ya l'état bandeko na ngai toyeke kosala banalise bapele baelema bosala mpe banalise mpesi bozali bomonake la star alobaka eloko likambo mibale bandeko na ngai nabimisa awa tosala mwa analyse lisusu musala na ye tokomi na niveau ala na ndenge nini soki tosoki na po ya liboso na oyo nyonso to esali bandeko nango na kobenga yango ezali ignorance ya autorité na bapolisier bazoignore pouvoir na bango na mutu apesa bango ordre ya kokita policier de soda wana azoignore pouvoir na ye bandeko na nga pourquoi biso bakongo tozozalaka toujours na baignorance pourquoi bapolisier normal fo bazala na nsima ya peuple politicien il faut alanda peuple place azali na sika ezali mbala liboso Kabundi atika place wana ezali mbala liboso te bandeko nanga parole ezali mbala liboso te ke atika poste wana tant balongolaki Janine Mabumba so Janine Mabumba na bango wana Kabundi pa longwaki ne sipa na lobele ko place wana aye kozonga lisusu
sikoyo bandeko na nga atiki lisu bokonzi sikoyo nani azosakana na nani bandeko na nga toloba motivation nini etini kende kwa soka bund atika pouvoir na ye bandeko na nga eleo nazoyebisa bino etake mama oza secret mi bapapa mi baokamone la star nga loba eloko babiara ya kitendi yoka la star nga loba soki mwasi alingisi mobali te omona bala osala mobali bankona bandaku nini alingi nesu libala wana te mpe alingi mobali wana te azoservi ye lisusu te donc omona ke caractère ya mwasi echange totalement na ndaku engo bake alingi su libala wana te na chambre pe kuna omona badami akoma olaya nde na bajini poni bandeko na nga aza na eloko moko azovise eloko wana ezali bandeko na nga kokabwana yango nazotuna na bandeko bozola na nga na kati ya mabi ya star na nga moko mpe na kati toza likambo oserie bandeko na nga eske eza na eloko moko te ve kabundi po atika poste te motivation nini oyo eketindi eke atika poste wana eske bandeko na nga ezali te ke soki atiki poste wana ka bosa problème ekorevese il fallait kaka a créer station moko boye mpe otobake no station ne moto esali ke adémissionne bandeko na nga toza batu na mwa sagesse ya nzambe apesi biso tobe na mwa bilili lelo ndenge soki abudi bandeko na ndenge atiki pouvoir bongo soki ezali ke mbeba na ye mutu nyonso akondane yango il fallait pas longa président ya IDPS po bate kanali oyo nani scandale asalaki bandeko na nga ezali likola mokonzi ya mboka soni na o bandeko na nga ezali likola ya mokonzi ya mboka po bate mokonzi ya mboka azali moto ya IDPS soki ezali na soki bandeko na nga atiki bandeko na nga adémissionne mpe kote ya IDPS ko kende maji kuna longwe adémissionne me kote ya IDPS président na bango aprotege yango elingi oloba nini bandeko na nga nani azokosa moninga ye na bi bamouresi na ngai peuple congolais bandeko na ngai fo tofungola miso mpo makambo bandeko na ngai eza lokola makambo ya libala na makambo ya libala bandeko na baka botyaka songisongi te mpo bato so se songisongi lobi nango mona couple na bazongani to bakozonga bandeko na ngai mona yo otikali na soni ndenge makambo nyonso olekana na kabundi na IDPS na Congo likambo na solo balobe bandeko na nga o nga na lobe bandeko na répéter lisusu motivation nini kabunda azwaki po bate comportement bandeko na nga mutu akongo ndima comportement wana ezali comportement moko ya nayebi soki akobenga na monini oyo bafrançais babengi barbare comportement wana
Donc comportement moko ba bandi. Comportement ya ba rancune. Bato ba toni ba rancune kati na bango. Pa mate muto alingi mboka ne Congo akoki ko comporter bongo te. Ya on azo trouba ndeko bozola na la ligne please. Votre commentaire bo aimer et ça la biso bien. Bando nga boka ngama la mutuno o nga tuni a répéter so 4 fois émission nga motivation ya Kabunde ezalaki nini? Ndenge a démissionné bandeko nanga eloko nini motivé po a démissionner? Eloko nini azo sela sko liboso? Siko soki lobi après 6 mois bi après 2 mois to moni na poste mususu. Bien en 2020, tout le monde cardinal à 5 postes. Tout le monde a été libéré la présidence. To koloba nini? Est-ce que bande konanga ezali système politique ou bien quoi? Bande konanga. Est-ce que ezali politique ya Mativali? Biso mo bande konanga to pe sa réponse. Pa mate politique ya Mativali bande konanga. Ezali système moko ya kokabola. Mais sou kono bande konanga au mona bato ba ke kutana quelque part. Ce que ezali bongo bande konanga bongo peuple congolais ko bozo mbana sima na bino boko suka na bango wapi? Ngana osa ka ba analyse ndenge bato benga la stand no lo beloko te pa na ndeko Kabundi il faut ba mo eloko na 8 ans moi ba analyse na zalaki nango yango mo to lo ba kata mabi ya Star TV pa batende comme ça Kabundi bande konanga azali cadre mune na mboka na biso ya Congo. Tidenge na koli bande konanga soki batangi bato ba démissionner na mboka ya Congo bande konanga na connaissance ya bande konanga Kabundi akoza la parmi les 5 premiers. Yango point clé na ngezali motivation ya Kabundi ezalaki nini? Réponse à bande konanga boko otala ba commentaire wana esala biso bien makasi mingi. Bien numéro de téléphone les ana obengi olobi la Star te ezalaki pa na bon encouragement et esala bien. Po batenga ndeko na bino la Star. Na moni réponse à bande konanga. Tous la 6 mois après, tous la réponse to yo zo anga liboso la télévision na bino ya koloba lisusu. Po bate François Alongo bande konanga ezoka musanga. Omona ke na crise za na mboka poto na mboka Congo muta démissionner na poste za nango bande konanga. Toza awa. Tokoyeba loko ni motiva kinde kona biso Kabundi a démissionner yemoko. 6 mois après, Torotala attaque président ya IDPS. Donc news officielle peut aux en répéter. Information officielle que bala bakending ezana longo officiellement jusqu'à maintenant todo zelango ba no se mo côté tozo annonce mon côté. Po ba te ba négocier ba okeka robondela e muta démission ba okena robondela e ba to so ba so kolela. Alors bakabo bande konanga bonzimela nga ezo beta mama be mikolo bande konanga mama fanda fadi mwani mikolo bande konanga Kabundi
azolia batu na 3 points. La star na suki na ngabungo. Mais na lobby boka nga data lelo après 6 mois. Troye belo ni motivé ki ndeko na biso a démissionner moko. Pa mateti lelo ba no nanu kolongane officiel te. Na IDPS na ba no sang officiel te. Ce que vous avez pas de konanga alors on appelle IDPS pas ton zima. Alors un président IDPS a comme un citoyen simple. Merci beaucoup bande konanga obolandi. Analyse au sedi karapona la musa peuple congolais. Aye ba théâtre ni ezole kalambo kalabiso. Nana za acteur à théâtre. Tokosuka nango ndenge nini. Babilo sako na commandé so. Na mboka Belgique. Respect. Wayambo na peso mbote respect. Boketu yambo lo sako. Respect. Sans oublier babi Yasmine, petit frère de Jésus, na peso mbote. Na 5 stars ko pesa mbote na ngai babi na Jansim Vula. Na kata pana na peso mbote na pesi mbote na bandeko na nga. Balobi na moto nyonso tu azo soutenir mabi ya Star TV. Bandeko na nga oya lingi pe mo libanga esalaka mo bi babika botala mo so na problème ya accent aboko sko libanga. Api mo so na nzela mino. Contactez toujours mabi ya Star TV so na mo eloko na pourquoi pas na bwaka yo. Merci le bel loc. Merci beaucoup la bande ko bolandinga. Merci beaucoup na partage na bino. To monani bala ya sima. Soki ezoya lelo na poko otebe na midi ote. To koya lisusu lobby. To ya osoko sa ba analyse makabuzo de kalamboka ya Congo. Balbi kala ingang kalang technique. Bonne année ba mourir sinanga. Na pesi bino bizu place bozali. O ninga pesa la Star bizu ozako kazote. Bisous no kaka like vidéo tia commentaire ngana peso bis plate bozali nasi na le belok bye bye. Mélangez, je filme tout. Bon mélanger, pas de problème. Pas de problème. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup ce que vous êtes en train de faire. Problème. Bon mélanger. Ok, Mélangez, je filme tout. Bon mélanger, pas de problème. Pas de problème. Merci beaucoup. Abonnez-vous massivement Mabi à Star TV. Il y a bicho sika ngoye. Bon mona ba Star tu boningaka. Nga mono na za. Ba fana ngai, ba boninganga ya bui. En tout cas, bo s'abonner. Bo s'abonner massivement na Mabi à Star TV. Yango na bino na koka sentiment. Tinga sino bakali ka mo émotion na penta. Balubi bo s'abonner massivement na Mabi à Star TV. Oya kusabone ta kurate. Pona nini na kurate? Ukurate po ukutala ba théâtre te, ukutala ba gagi te, ukutala ba émission te. Yango turubi bo s'abonner massivement na Mabi à Star TV. Soko bo shano kansika biya kana ringia mani ya kami ko pesa nga pasadi wa